Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba audio so yasika. Kande to yebisaka bino boye malamu na chaîne biso ya Inès NM officielle. En tout cas, la famille, ceux qui sont en liboso et salimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Kande na yebisaka bino na osenga na bandeko nyonso bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobusana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandaka kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir la famille o tokoboya te pe tokowangana te kande na yebisaka bino tolalaka pete de notre côté. Ce qui matière na nototiete en tout cas tokolala te to préféraka toujours et encore to ya kotia matière kaka ndenge izalipe ndenge esengeli. Voilà. Lelo toye na dossier, toye na situation, toye na circonstance bande kunanga concernant Yagabi Tumba kolala kolamuka na basango ya pasi kolala kolamuka na basango bande kunanga kande na yebisaka bino eza ya koinda sava inda. Congo na biso ezaka Congo moko ya ba dossier, Congo moko ya ba situation. Ba oya otunanga awa mama Inès officiel yo ni na Yagabi. Yagabi yango asala yo nini? Yagabi asala nga eloko te. Nga ezaka kaka soki makambo ebimi ka pe na koya. Soki makambo eza te na oprefike na nga na vanda na nga kimia. Toyaki ko vanda, toyebi biso nyonso pona ba oba yebi te Yagabi aza na poto. Na moma oto oloba Yagabi aza na poto toyebi te poto yango akende osala nini. Bato mosusu bakoya kolewa mama Inès oyebi te Yagabi azaka na mobali kuna. Bino pe songi pozala ba kamera caché au kindoki. Wana ezaka mutuna. Yagabi aza na poto. Bo se rappela la fois dernière akendaki poto il fallait ba kende ko traiter ye. Yagabi azaki na ba problème na nzoto, azaki na ba problème peza makasi alors akende okutana na docteur à France nde balandela dossier na ye bapesa ye bakisi. Je suis sûre et certaine que eza kaka ba check up kolandela yango Yagabi asali descente lisusu na poto. Alors kokoma na poto kuna akomaki Yagabi ça fait un moment donné akomaki silencieuse. Yagabi akala oto yeba ezalaki chaque semaine Yagabi il faut aleka na ba émission aya koloba. Mais il salaki déjà moi temps totikala komona Yagabi te. Yagabi koloba, moi je me rappelle même il y a une amie à moi to salaka na ba émission ayebisanga lobi mama Inès oyebi ke mikolo yo dossier Yagabi ezate na lobaki penza Yagabi tika na ye makambo koloba po iya zalaka kaka muke fo akota ya koloba mais peut-être à comprendre na yeke koloba azobetisa baninga mosusu mabako toseka zoka ezande matière ezalaki te comme matière eye de son côté amoni keno chez le moment na ya koloba tango ayeko kende poto ndeko na biso ike ayaki koyamba Yagabi wana pili moko boyebi Yagabi abimisaka nyonso Yagabi alobaka Yagabi avandaka ni kimia te Yagabi ayaki koloba kopwata se kopwata Yagabi ayaki kobimisa nyonso na oyo ifale pa aloba Yagabi ayaki koloba ngo na oyo ifalaki aloba te Yagabi ayaki koloba ngo donc ekomaki somo ya koinda pe ya kobeba kande na yebisaka bino en tout cas la famille nga na ye awa na zana mwa audio eza video na kotia yango na forme audio na olingana no bino moko bolanda makambo Yagabi azoloba awa parce que ezala te ke no mama Inès NM officiel ye muto alobaki bino bato ya réseau ya internet botie la kabiso ba makambo moko na o biso tolobaki te omona ka mama Inès muto alobaki et pourtant na yebi nanga likambo te. Alors na otie la bino la famille bolanda nanu na bukebi kaya bino na ozonga nanga sima pona komika koya kosala na liste ndenge sengeli tolanda komona ke kolongwa esalaka bien te epertibaka groupe parce que ngala koza na groupe ezanga mais nakokosala ngo nga moko te nakosala ngo na bato
na osala ngo na bato mais eza ya ngai ozomona bato na osala na bango eya na bato baosepela na bango ozomona ntango bazolongwalongwalongwa baraison moko ezangazanga ntina epesaka mpe bato mosusu dégoût naza kolinga mwa mobali oyo asalaka te asalaka susu aya te omona peut-être okozala 200K mais omona kaka no filme etala ma 50K 150 ala baza wapi peut-être bakei bato oyo aza kolinga so Yves mingi azomona so Yves yango te ake amoni eti importance ata susu nini te aza kolinga bizwazwa amoni bizwazwa aza te ake ozomona mpo na ngai eza azolongola bato trop atika biloko wana conseil na opesika yango wana neti papa Yves nga meme nga nazalaka fani na ye azwaka posé azwaka très bien nazalaka mpe fani na Charlie ye mo mpe nani Jérémie ayebi nazalaka mpena mpe fani ya Charlie aza pomba azalaki pomba moko donc azalaki naturel ya kosala te azalaki mpena naturel pomba moko naturel donc boka Charlie azoya oso comprendre mais Charlie akenda tomoni susu ivakei donc ozomona bato bazokende esa sikoyo pasi parce que lere bato bayebani déjà ndenge bakeno bato bazosepela kotala bongo bamonaka bato wana nyonso siko po ezala teke babanda kolongwaka mpa mpamba ndenge wana so basisi mosala aliberaka vi na bango très bien basisi mosala libere vi na bango privé eza ya bango ya mabende eza ya mosala so basali mosala mabende mabe mais ya privé o azwaki mobali boy o azwaki mwasi boy o mukuna lekaki boy o kuna salaki boy etali bango yoko tukoluka koyeba bango te po wana eza makambo na yo te bako évoluer très bien mais yo oyebi banda kala ke Jérémie azala na mobali na ndako po ani to porter conseil banda kala oyeba ozala mobali na ndako ndeni kasi makambo bimi lelo bino bato tete bino nyonso boyebi ke Jérémie avanda na mobali na ndako aramo ndako wana mobali te nga nayebi yango te yaka bito na TV te nga nayebi yango te toza na fin de année bien banda kala mais eza vie privée bakolo ba na TV te bo apporter conseil nini ke na muto aida musana na bino sika ayena view na théâtre non toyoka ngote na ba master bil basala théâtre nga na kutu ya bato belé ya théâtre ya basine mibali non na yoka te ke o Joana bon un peu senti la richesse kutu asala arulaka rôle ya ba deux fois mais na view na mona mai na ngana to skala oyoka ata tierté masa mshwana wana osala mabali yo shobo comme ne rana brifi muto banzele mais archouara deux fois mais il y a une mokila bino sika quand même ata ko baby sara mokila baninga ozana preuve mais Joanna za mutali bomante wa en États-Unis amutali bomante c'est mutu basi balati sieke kendo salir kendo ko sujar mais oui yaka ko salir puis nene akosaka te nene wana pena akosaka te RTNC ba tiktoker wana nene na pese mbote sikazali nazauta ku débat na maktabu esexinga bakasi nene akosaka te parce que Jérémie sera bien inquiété singa ba pardon mais tisiko to zora ba audio a chance à boucanité kasi ko zape mutu musu pale bia kosa na ye papa ezaka compliqué te mige obi yo so muko bakolinga lo pe boule babito kosela mige maka. Voilà, de retour na bandi ebela batuto tukoyoka awa ya kapi ebela batuto tukolanda ndenge azoloba ndenge azobetela sete azoloba kama makambo ya Jérémie alobi a libéré ba vie ya bana bato ya moni ya gabi alobi message oyo na kimukolo alobi message penda na kimukolo a utiliser sagesse ya makasi. Jérémie azana sens ya songi azana sens ya mobali oyo alingaka koloba mobali oyo alingaka kolandela moni moto oyo azana songi alingaka kolandela ba via baninga moto oyo azalaka songi te via baninga ekipaka ye te akolandela ye te alataki nini aliaki nini mais moto oyo aza moto songi alandelaka de près mwa eloko moko songolo paka tosalaki nyonso to akoya kolandela nde moto songi Jérémie Chabani aza moto ya bongo donc yo soki ozosala na groupe na ye déjà yeba ke vie na yo nyonso fo ayeba tiko ntango akoyeba vie na yo mpo asalela yo nini makambo ya kabi aye kosouleve mpo na bato kolongwa na JS eza makambo ya solo bomoni
na kilelo oyo monika ndenge toza na babelvi toloba belvi aza na bana na ye oyo auti koforme awa apesi bango bacertificat eza bana na ye moko aforma bana wana je sais que bato ebele na bandi bakomi koremarke bana ya belvi kandi mingi bakomi koparticipe na bafilme na kala wana ezalaki bato ya sika akozwa bango penza ebele te po bato bamesana deja na bato ya kala me bato ya kala wana bakoma baproblématique bakoma soki ake kote oyo ekomi mabe soki kuna bakofuta ye bien epai ya moto mosusu akofuta ye bien te ekomi o kuna kutu yango akomi na ye koforme koencadre bana na ye moko bana wana yango bokomi komona bango mingi na bafilme ekomi ka filme kingandi omona kaka Paris bazali Ralia bazali omona Eternela bazali donc bana ya ye moko azwa encadraka bango po ayebi ke bana oyo priorité na bango première place na bango ekozala nanu bel art soki na bel art aza na nini te aza na rôle te nde babengisi place mosusu nde akokende mais o mosusu akoprefere bisika bakopesa ye mbongo ebele. C'est comme ça. De la même façon avec Jérémie oyo nyonso Yves papa Yves lelo baye kolongwa Charlie la famille baza bato oyo ye Jérémie Chabane encadra mais bato wana à l'occasion de rien na ba vie privée na bango o Jérémie alingaki akota azobenga na bango tomonaki awa Liza makambo ya Liza yaki kobima mobali na ya Liza apekisa Liza ajwaka epai ya Jérémie te mpona mafinga Jérémie akomaki kofinga na ye bato na sens ya solo bomona ndenge afingaka Fanny Katalai afikaka ye penza bomonaka ndenge abando finga Liza aufingaka Liza mabele tolo munene depuis Liza zonga est-ce que Jérémie afingaka ye lisusu Jérémie akendaki kosiplie Liza ntango amonaki ke internet moto yaki kopela abangaki yango azalaki obligé asalaki effort na ye amikitisaki ndosenga bolimbisi epai ya Liza pour que bato ya internet bakanisa te ke non makambo oyo ezobimaka Jérémie aza moto mabe mais ce qui est vrai et réel eza que Jérémie eza comportement na ye bato tomoni bato baye kofinga yakapi balobi yakapi pe alekisi bilobaloba ye na Jérémie baza ndenge moko te yakabi ajwaka yakabi soki akoti na bémission alobaka na ye bamakambo selon barando na ye barantile na ye azalaka nango na bajalousie na ye moko tandis que Jérémie aza nde je m'excuse aza na groupe oyo azo encadre bato aza patron aza boss na kote na ye baza na différence ya makasi na yakabi il faut akende jouer pa moto bafuta ye mais tandis que Jérémie akobengisa nde bato ye afuta aye kolobela ye en tant que leki parce que na se ya moi eza na moto te oyo akolobaki no nga nayebi nyonso nga nde nasalaka nyonso bien c'est faux et archi faux moto nyonso tozalaka toujours na bakote na biso ya bien oyo tosalaka makambo bien tozalaka pe na bakote na biso ya mabe oyo tosalaka bien te eza bongo je m'excuse nano nakobaye nyonso ezosanganaka na bémission bosilika ate donc il faut to comprenaka moto soki ozosala mabe c'est corriger na mabe ozosala eza bongo awa toyaki komona yakabi aye kobrise silence tokovanda jour mosusu tokoyoka Jérémie akoya kobwakela yakabi jeton parce que ye aza mobali moko azalaka neti mwasi alingaka makambo ya koswana kande boyoka yakabi azoloba awa tika kolandela bavie ya bato eza nde vie ya Jérémie mosala na ye ezalaka kaka kolandela bavie ya bato alandelaka oyo asalaki nini oyo aliaki nini oyo amataki nini oyo akitaki na nini wana eza penza cop ya makasi ya Jérémie akoya jour mosusu ka boye kande tovandaka tokoya koyoka ti Jérémie Chabane azaka somo ezaka pasi travailler na baninga bien Jérémie soki nzambe bengisa yo na grandeur zala bien na baninga koto toti koyoka awa keno Jérémie Chabane asololaka lisusu te na grand frère na ye oyo abokola ye moto abokola ye Jérémie Chabane donc aza rancunier moko ya haut niveau
asololaka na ndeko na ye oyo abokola ye omoni ndeko soki eza baparent babokola yo peut-être lelo to lobi oboyi na yo kozala reconnaissant envers baparent na yo problème ezalaka te mpo bango nde babota yo yo kotikala kobota bango te. Mais en ce qui concerne ndeko soki oza na ndeko moko abokoli yo ndeko wana ifo kopesa ye respect ya makasi mpo asakrifie ebele. Omoni na mwasi na mobali soki baye kosemetre ke tosunga mutu kingandi tofutela ye bambongo ya classe toliesaka ye tolatisaka ye ezalaka sacrifice ya makasi. Biso oyo toza baparent oyebi ke ifo nalamuka na ntongo na tokende olukela bana biloko ya kolia sikoyo likolo ya kolukela bana oza mpe na ndeko moko boye ozwaka charge ata soki akovanda epai na yo te akovanda te epai ya ndeko mosusu me yo nde ofutelaka ye classe ezalaka stress ya makasi. Donc il faut travailler ka obetisaka moto ata ozobela ere mosusu nakende kaka bana nanga il faut balia ndeko nanga pe il faut atanga il faut alata tout ça ezalaka stress ezalaka pression ya makasi. Siko soki yo lelo nzambe ye kosala yo grâce oye kozwa ata soki oza na besoin kofuta moto wana te oza na besoin te keno yo pe ozwa charge ya mwana na ye te mais sini kaka ya reconnaissance vandaka na moto ataka kosololaka ata soki makambo mwa ya mike mike eye kokota entre bino mibale signe ya reconnaissance wana ezalaka na motu na yo yango okomona na babenediction mosusu baporte mosusu nzambe akoya kofongola. Mais soki yo kozalaka moto non parce que alobaki mabe nga nakomi lelo na mbongo combien ya bato bazala na mbongo lelo nzambe akitisa bango oyebi eza na bato oyo moko oyebi oyo bazala mpenza na bambongo lelo oyo bazalaka lisusu na mbongo te nzambe mpenza akitisa bango na ndenge moko ya pasi mpe mawa. Soki lelo nzambe aye kotombola yo eza te ke yo okangaka bato binemi eza ke otravaye osunga mpe bandeko mosusu oyo baza na posa ya kosungama ezalaka bongo Jérémie.